Salut la communauté congolaise. Ezangai Wabino, le PDG Jires Yala. Naye pona ko annoncer bino na bande ko nion surtout. Ba client na biso nion surtout ya Agmens ko ba pesa ki biso confiance. Ko tia biloko na bango na kati agence na biso. Na lingaki ko informer bino ke conteneur na bino bar 50 et komaki déjà na Kinshasa. Peut te livrer déjà batu ya matali biloko na bango. A minute otozoloba ici lundi biloko ya batu nyonso tu ya kin ekozala déjà na kin pour te servir bandeko nyonso tu ba client na biso nyonso tu ba pesa ki biso confiance na Kinshasa. Donc yo muto tsaki biloko na yo na kati agence na biso ko hésiter te benga biso na numéro ya États-Unis to ko benga biso na numéro ya Congo. Numéro ya États-Unis 309 221 88 10. Soko bengi ngai na ko répondre mbala moko. Donc soko polingi obenga na numéro ya Congo eza affiché déjà wana okoki ko benga déjà bato benga na numéro ya Congo. Benga na numéro ya Congo ba ko répondre yo facilement. Ngai na pesa bino nyonso merci na bandeko na biso nyonso o ba pesa ki biso confiance. Bandeko nyonso to ba soutenir biso. Pour continuer toujours à soutenir biso na mabondeli physiquement et spirituellement. Donc botika bisote agence faisait bino bo pesa yango chance et ya lisusu l'ampleur ndenge bozolingela ezalela. Nazo rassurer bino que lundi batu nyonso tu ya kin bakozala déjà satisfait. O nazalaki nango besoin ya ko pesa bino comme message ya conteneur na bino yango wana. Merci, que Dieu vous bénisse. Bandeko bana pasi moki mbangu kiangani ya liboso to pesi bino merci mingi na bolingo yo bokolakisa ke pai na biso bandeko na bino pe pai na ngai papa Lambert Makwimimo na émission na bino ndenge bokolingaka yango bobengaki po ete to kwa kozonga na kati na bino poto lobela susu émission masolo na kanisa mikoleleke belé bozali kolanda biso lisusu te na kati na émission masolo kasi to kwa koyeba ngo émission masolo ezali émission moko dali unité de production katina Ratelki toyebi ke Ratelki zali lolaka ya papa Simon Kimbangu la radio télévision kimbangiste biso tozana kati wana tozali kosala musala moi absence moke salamaki kasi tomonaki bobengi mingi toyoki bapel na bino bokomi makambe belé nde likamuna likamezalaka na tangu nango lelo ndenge nzambe abongisaki yango tozali na bino awa na Brazzaville esika wapi tokokuta na poto lobela masolo ya voyage pastoral ya sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani pambate pendant 17 ans papa Simon Kimbangu Kiangani atia makolo na ye lisusu awa na mboka Congo Brazzaville te yango lelo tolingi tolobela yango po ete na bino na biso tokoka koyeba tina nini ya voyage wana mais na mokola lelo tokolobela voyage yango ezali na deux volets volet ya liboso ezali volet spirituel tokolobela yango et deuxième volet yali matériel tokotalisa bino na ndeko tozwi na mokola lelo po ete ezali témoin monene ya kolobela biso makambo nini oyo esalamaki na kala pe ezali kosalama na mokola lelo pona kobanda tokopesa liboso susu merci na ye moko papa Simon Kimbangu Kiangani na bolingo auti kolakisa po ete akutanisa biso na mokola lelo na bino bozali kolanda biso na ngai nazali koloba na bino ne équipe technique mobimba oyo tozali kosala na mokola lelo topesi papa Simon Kimbangu Kiangani merci na bolingo ndenge abombi biso tina mokola lelo pe merci na ba conseiller et conseillère na ye nyonso o ba kolandaka ye pe merci tokozongisa yango na papa Guy Patrick Goma oyo bomoni esika oyo tozali yende mutu apesi esika oyo po ete tokoka kosala
émission oyo bino kwa kolanda biso et pas bino bozali. Encore une fois, topesi merci na papa Patrick Goma. Topesi sous merci na maman na biso maman Viviane Goma, Christian Goma, maman Christelle Goma pe papa Jordan Goma bango nyonso. Topesi bino merci na ndenge boyambi biso na esika oyo poete espace oyo tokwa kosala émission na biso. Toko kele mbala moko na ndeko na biso epai tozwi na mokola lelo poete ye akomi bimisa liboso tokwa koyeba ye azali nani pe akosala kanini na kati na lingomba sima na yango nde tobandi kolobela émission na biso ya voyage pastoral ya sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa mbote na yo. Mbote papa journaliste. Papa ya liboso topesi yo merci mingi na ndenge ondimi invitation na biso kati na lolaka ya radio télévision Kimbangiste na tina mosusu te poto kwa kolobela voyage pastoral ya sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani. Mais avant to banda to kosenga na yo papa okwa komi bimisa opesa biso kombo na yo pe kombo ya baboti na yo sima na yango kiti soko zali nani na kati na lingomba okosala kanini nde soko pozali kimbangiste po ete bande kwa zali kolanda biso kwa koyeba yo ozali nani. Papa totikili yo maloba. Merci papa journaliste. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Ngai kombo na ngai Badila Daniel. Bayebelinga mingi na kombo ya papa libre. Ngai na botami na Léopoldville oyo komisikasio oyo Kinshasa na le 6 juin 1947. Tata na ngai kombo na ye papa Nsomi David, l'un des premiers collaborateurs ya papa Diangenda. Mama na ngai kombo na ye mama Yimburiaki Kadidi, ye azalaki conseillère na Afki. Ngai na kati ya lingomba ya papa Simon Kimbangu babatisa ngai na le 6 avril 1900 na Léopoldville na Lupori. Mosala na salaka na lingomba ya goyo. Ngai na bandaki scout nazali commissaire national na ye na fanfare Kimbangisa Brazzaville. Nazali parmi les cofondateurs ya fanfare Kimbangisa Brazzaville na 1964. Ngai nazali aussi cofondateur na GTK bisoto bandaka GTK na tango e bandaka. Ngai nazali premier vice-président général ya Fareki ya bana ya Bankole. Ngai nazali président national ya bana ya Nganga Nzambe. Ngai nazali conseiller général ya service particulier ya chef spirituel ya Brazzaville na lotomo ya papa Diangenda ngamtu na fondaki yango. Ngai na fanfare Kimbangisi bazwi ngai lokola conseiller na bango. Nazali membre du collège ya Congo Brazzaville, nazali conseiller national. Ngai pe nazali pasteur. Donc nakokoloba ba groupe nyon surtout et botamina misu na ngai pamba te tangu biso tozalaki ezalaki kaka mouvement ezalaki église te mais ezalaki mouvement yango wana bokomona partout naza ko se retrouver parce que ba groupe wana ezali ko botama. Voilà papa ndenge nazali na kati ya lingomba ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Merci papa libre na kanisa to wuti kolanda yo mais yo lobi na biso obotamaki na Léopoldville na Kinshasa. Ozaki baptême na yo na Lopori na 1956 le 6 avril 1956. Mais tomoni que tout un coup mais ba grade nyonso oyo pesi biso na lingomba ozo lobelango na Congo Brazzaville. Mais ebandaki boni poete otika Kinshasa poete oya na Congo Brazzaville o rassembler ba grade nyonso na ekoma na kati na sima mo Congo na yo. Merci mingi papa journaliste. Ezali tata nanga papa Nsomi David. Na tangu ya kotaki boloko awa. Boloko na ye asalaki yango na Gamboma. Alongwe Gamboma batinde na Jambala. Na 1931 babimisi bango alo. Yango na monaki na kovana na ngai awa te
ake kovanda ne na Léopoldville. Maintenant na Léopoldville azalaki na bacamarade kuna papa kwa Madio Dominique André Wete bango nde bazalaki kotonga bilamba na ye. Alors na tango papa Jangenda ayaki akomaki na Kisasa dans le 19 mai 1947 au babenga Léopoldville. Donc bato ya liboso oyo bazalaka kuna na papa ki solokele bato ya liboso zalaki kwa Madio Dominique André Wete plus Nsomi David oyo azalaki camarade na bango. Donc tango toyeko koma na 64 alors moi nyungu ekoti premier ministre Moïse Tshombe alobi que non bato bakutaki na Congo Brazzaville faut bazonga na mboka na bango. Donc ba rapatriement awa babengaki yango mbata mukolo. Donc yangwana bazongisaki tata na ngai na mama na ngai mengana koka kutikala na Kisasa na Léopoldville même si na botamaki kuna yangwana ozokomona na yebi histoire mingi ya Léopoldville na histoire mingi ya Congo Brazzaville po na vandi na ba deux villes wana. Donc awa na Congo Brazza nde pays na yo ko zwa ba titre nyonso tout oyo na tangli bino. Merci papa libre na kanisa to uti kolanda yo pe bande ko bozali kolanda biso na kosenga ndenge na kolobaka tango so émission masolo to landa kango na matu ya molimo mais na matu ya bonzoto te tozala vraiment to mi pesa po ete to kozoba kuruza na papier esika yo zali zwa stylo na yo banda déjà ko noter pamba te makambe ko bima awa et pas ya papa libre eza makambo moko e ko salisa biso pito koyeba pourquoi papa Simon Kimbangu Kiangani aye na mboka oyo pe avandi awa. Papa libre na kanisa montuna tolingi to tuna yo to kokende molai te to uti koyoka yo ndengo mibimisi tolingi to yeba kaka but ya mission ya voyage pastoral ya sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani awa na mboka Congo Brazzaville. Merci papa journaliste. But ya mission pastorale ya papa Simon Kimbangu Kiangani mokonzi abule. Papa Simon Kimbangu Kiangani azalaki koyana yi awa. Na tango wana azalaki ko bengama papa Siros. Donc voyage né ya liboso ezalaki na 1979. Comme laki epai ya papa Sadrak Mfuka. Maintenant na tango ayeko zwa bokonzi. Bokonzi na yepe awutaki na Kunzulu na 1995. Donc awuti Kunzulu papa José batindaki na papa Dialunga na Kiangani kendoko zwa yaya na yo boya na ye bongo azwa nzoto ya yaya na bino yo fils qui soloko le fils oya kufaka na l'Afrique du Sud. Donc okenda kendeki tata asimbiye kuna et basali remise et reprise passation de service na kanisa zalaki na le 5 décembre 1985 ou bien 99 na Kachuana. Alors tango azui biso tukendeki fête na Nkamba alobi ngai na ngina sala tour na Brazzaville bo bongisela ngai voyage yangwana to bongisaka voyage na bambuta. Donc papa ayaki na le 10 décembre 2002 après ma résolution aye Brazza à Tamboliti na 2003 à peu près le 15 janvier né à Zongaka na Kinshasa. Aye les sous pour la deuxième fois en 2005 en tant que chef spirituel et à Zongi Bandawana papa avandi pendant 17 ans na Badolizi ba Pointe-Noire 20 ans. Donc ba monaka ili susute allo pasi et côté la ki bata Brazza Bulembu et côté la ki bandimi. Donc pour me la communion il faut que Nkamba il faut que na Kinshasa. Bon maintenant bata Brazza tango bambuta bakuuta na Nkamba bayeko lubaki papa lobito salaboy bato ba longo kuna na lukutana bino wana papa lobine bongote. Alors il y a ko monana que bandimi ba lembaki bandimi
bakomaki kaka kirikiri yango wana na bunzambe na ye papa abongisaki voyage ntango abongisi voyage ezali voyage na deux volets ezali volet moko ya spirituel et volet moko ya matériel ntango aye awa ya spirituel biso toza miso ya kokufa tokokoloba ake kosala réhabilitation spirituelle na Kinshasa bibubu puisque alalaki kuna oyo abongisaki na butu biso tomoni yango te Kinshasa bibubu ezalaki mboka ya Tata Matuba apesi yango na Lingomba pamba te ni kuna ndako ya Nzambe ya liboso etongamaka na Lingomba na biso e ni kuna na Kinshasa bibubu epai papa dia Ngenda akendeki kobondela pour que akende kosala accident ya le 29 juillet makambo abongisaki na molimo wana tokoyeba te na Kunzulu kuna ezalaki centre agricole papa dia Ngenda fungulaki yango na le 13 juillet 1983 donc ezalaki que akonaki biloko ebele palmier sélectionné ya huile nguba masango donc soja biloko ebele ezalaki kuna alobaki tokolesa mokili mobimba mais makambo mibale ebomaki Kunzulu eloko ya liboso tribalisme na ntango bakosi tribalisme Kunzulu eyekobeba et puis kindoki eyaki makasi kuna le bana bakomi kirikiri kosala bamakambo na mutu na bango yango wana papa Simon Kimbangu Kiangani alobaki il faut nakende kozongisa eloko wana ezalaki kuna eselongwa pamba te na 1990 tango tozalaka kuna na papa dia Ngenda achaka maboko na mutu alobi Kunzulu na ngai me nakolakisa nini eloko nini nakolakisa na mokili biloko nyonso tu ebebi nakoki kolimbisa bino masumu nyonso sauf liwa ya Kunzulu e asengaki na bana Kunzulu batubelaki après maintenant apesaki bango bilembo ozonga papa azonga su na Kunzulu te donc communion ya suka topesaka yango kuna nga moko nazalaka alors lokola matériellement Kunzulu ekufaki tata moko aza kuna komole tata Njon papa Njon Samuel papa yebisaki yeboye yo okokufa te okokende mpe epai te kino okende kobongisila ngai Kunzulu effectivement ni na ye mpe towutaki kozwa mikanda ya Kunzulu alors Kunzulu ekufaki spirituellement Kunzulu ekufaki matériellement yango wana voyage à papa eza bongo et puis troisième point tiré wana eza kaka tiré et papa ayaki kotala bandimi na ye raffermissement de la foi parce que bandimi mosusu bayebaki papa Simon Kimbangu Kiangani te kutu mosusu natunaka ye mwasi ya papa Simon Kimbangu Kiangani kombo na ye nani ye alobaki nanga kombo na ye mama Mwilo un musicien kimbangisi moni donc yango wana lokola papa ye alosiko papa bamoni ye papa adlobi et papa aza kozongisa eloko wana matériellement et spirituellement. Voilà papa journaliste. Merci papa libre na kanisa tozali kolanda yo na bokebi nyonso na makambo zali koloba na biso ezali sengo mingi motuna otolingi kotuna motuna mosusu ndenge eyeli biso euti epa ya mama na biso mama Goma Viviane oyo apesaki nga motuna ona kwa kotuna yo mama pe mama Viviane kwa kolanda motuna na ye alobaki atuni albi boye papa Lambert otuna papa libre mais bandimiti na mokola lelo bata Brazzaville on dirait que papa azali on dirait que bozoye banabino te que vraiment objectif ya papa likambo ya yeli awa on dirait que biso bandimi tozoye bate pona nini parce que papa Simon Kimbangu na 1921 ta bakanga ketang batuniye papa Simon Kimbangu awa yozo kende otikeli biso nini
ye alakisaki biso Bible. Atikelaki biso soka atikaki bana bazaki mike toyebi nini banga kosala na bana te alobi atikeli biso Bible. Papa libre ovanda ba papa avant bakende ozalaki na bango. Ba papa avant bakende balobi na biso ke soki batuni bino ba papa bakende batiki nini balobi na biso ke balobi su Bible te. Botala kaka makambo yo na kolobaka na bino. Lobi na lobaki, lelo na lobi, oyo nyonso naza koloba na bino, yango nde ezali ekane lelo na bino. Bon, papa Diangenda, ye wana kaka papa Simon Kimbangu kiangani. Et aza ko continuer koloba. Tomoni papa Simon Kimbangu kiangani na voyage oyo, aza koloba makamba minene, et yo moko za témoin, ozo ko kende ko sala ba témoignage. Mais bandimiti na mokolo alelo, nanu vraiment ba koti na kati ya ben likambo ngote. Yo koloba na biso nini papa li. Merci papa journaliste. Tant que vous na Kunzulu na papa Diangenda, je crois en 1984, hier à Lobaka Boye. Tozali na bande noire et kangama na biso. Tant que bande noire wane ko longwate, biso eza passé. Donc, t'attendez muto ko longla bino bande noire wana. Omoni likamba tata Nzambe disons la divinité ya papa Simon Kimbangu soki ye moko Nzambe inspiré yote okoko ndima ngote même ata balobi ndenge nini moni lelo yo bato bazomona papa Simon Kimbangu kangani malgré makambo ya minene azobimisa malgré ba témoignage bato bazosala oyo bato bazalaki vivant mais bamsusu bazomona kaka no balobaka kaka bongo. Pourquoi? Parce que baza komona papa Simon Kimbangu kangani na nzoto oyo bazomona na nzoto bazomona spirituellement te tolobaki nini tolobaki que papa Simon Kimbangu a ye na deux volets ya voyage na ye eza volet spirituel na volet matériel. Maintenant spirituel azo lobato bondela maintenant yo soko bondela kate okoki komona grandeur spirituelle na yete moni donc eza lokola mwana ya président ayebaka grandeur ya tata na yete ya mona ka tata na ye lokola kaka batata nyonso alors que oyo aza na libanda azoko mona président wana za mutu munene. Donc voilà biso bakimbangisi ni ndenge tozomonaka yango wana tozomona ba témoignage mingi ezokuta libanda papa mona kinga papa sala kinga boy donc bana na ye bazana mingi na libanda mais sikasikoyo toza kozela papa Simon Kimbangu kiangani alongola biso bandi wana oyo tata na ye alobaka oyo ye moko alobilaki biso na Kunzulu. Voilà papa journaliste. Merci bana papa Simon Kimbangu na kanto tozali kolanda moment oyo tokomi ebongaki toza na moment ya ndenge ya kala te bato akala Nzambe azaki koloba na bango mais biso Nzambe avandi kati na biso et azali côté ya biso. Papa tomoni lelo oyo ndenge ozali kolobela biso likambo na olobeso likambo ya Kunzulu mais toye komona lelo comme mususu ezali papa surprendre biso tango akomi tomoni on dirait ka okoma kaka na Brazzaville Kunzulu po toyebaki yango ka okende Kunzulu mais tout un coup tomoni asali tourner na ye na Congo mobimba Congo Brazza mobimba ake na Pointe Noire ake na Ngaboma ake na Kinshasa Bibubu en plus partout azali kokende azali kolesa communion kolobani. Merci papa journaliste ndenge nebisaki liboso que bato mususu bandimi ya papa Simon Kimbangu mususu bakufi batikali même kolia communauté ata gato ya pamba wana. Donc partout oyo aza kokende tango ayaki awa na Congo Brazzaville to bandelaki na Kunzulu toke na Kunzulu centre kuna azongisi eloko ya spirituellement et yemoko asimbi matiti na maboko biloko nyonso mbale wana azongisi yango to yemi tena na Gamboma alesi nzoto ya kolo Yesu nzoto wana epesaka makasi na molimo pe na nzoto. Voilà pourquoi apesaki bango nzoto wana tango lie yango
soko zana kundima na yo vraiment makam na yo ekokende mbangu mais soko zana na kundima te donc ozomona ngo kaka pamba omoni ndenge na yebisi yo lelo yo tata Nzambe papa Simoki Mbangu Kiangani aza Nzambe ndenge papa ngenda atuna biso tata Nsomi ngabi papa yako bengela ngana komba tata yo so monaka mwindo yo yo ba soudeur ngabi wi papa ina mona kango est-ce que tela kango boyi tai okoki ko tela ngota bilambo biso to lataka eza bongo Nzambe oko tela ngate maintenant papa Simoki Mbangu Kiangani akoli na biso avani na biso sikasiko ya komi chef spirituel nyoso tout ça komona yangwana bato bazolo baka azane kaka moto mais soki totali tango azalaki na bomwana asekusaki mwana ya mwasi oyo akufaka na plateau de 15 ans na 1979 omoni mais mutu ndenge wana aza nani yo pozaki témoin na likambo ngo bon ngai nazalaki na kati ya Brazza parce que l'air wana ndenge tozoloba te nga nazalaki en l'air donc nazalaki moto ya mokili mais nayokaki likambo wana omoni tango papa Simoki Mbangu yali puta atiki biso basali autopsie na libumba monaki eloko te mais tango papa Simoki Mbangu Kiangani bazuye bamemie na kojemo bake kotela libumu na ye libunga ko sale passé mais mamonaki eloko te motema te michopo te eloko te papa Simoki Mbangu Kiangani bato wana bazali vivant lelo papa Emmanuel mais malheureusement bakende de l'autre côté soki bazalawa nde bangomo ko toninga baloba ezalaki ndenge nini et sukaki ndenge nini donc voilà Dieu se cache dans sa simplicité Nzambe azali simple et yangwana abomba minaye mais ni Nzambe wana azana orgueil te voilà papa et loko zoko kosa biso ni wana yaza kolia biso bitoza kolia yaza komela biso bitoza komela yangwana zolo bako azana Nzambe te omoni ndenge to kubungila ndenge to kotikala. Merci na bandeko yo bozali koya sima pona kokota na kati na émission na biso tozali kaka kolobela na émission masolo bit ya voyage pastoral ya sa divinité papa Simoki Mbangu Kiangani yango pona kokende na ngofuma molaite tokosenga libuso poto pemisa papa libre tokosenga na sima pa bandeko na so bazali pai papa Alfonso Azali pe bandeko na so mususu équipe technique pe mama Fifi Ndongala pe tokopesa merci mingi na papa Simoki Mbangu Kiangani pambate kolela na biso pona ndeko oyo pasi ezalaki na ye mais lelo papa Simoki Mbangu Kiangani alakisi bonzambe na ye epai ya ndeko na biso lelo tokoki ko remercier pe tokopesa pe matondi tokopesa ye merci pe ndeko na biso lelo azali mama Fifi Ndongala epai yo zali topesa ba mbote mingi tika ete papa Simoki Mbangu Kiangani akumbisama na ya akumbisama ya koleka na likambo monene oyo asaleli yo lobi tokolobela yango po ete ezali miracle monene oyo papa Simoki Mbangu asali kati na yo pona ko kene molaite tokosenga na papa Landu Afonso epai ezali atiela biso loyembo sima nango toke na deuxième partie ya émission na biso émission masolo nasengi na biso nyonso tolanda Mobimba misona bango batalina yelusela yilu esika yonzambe wabanza dosangi elombe na kombo ya simwa Kimbangu Kiangani Mokili mososo nete kijali jalinayo pesa kimya na mabota masoma chali kozuka
mikili misone jali goja kayo amona monene nayo basepela loba mongongo nayo tata loba mongongo nayo inele bainga bajali kojela liloba nayo okili moja likombuluma maele mabaki masiki ilangu kyangani onigisi mokili muni okili moja likombuluma maele mabaki masiki ilangu kyangani onigisi mokili mokili mobipa miso na bango matali na yelu seleni esika yonzambe wabanzambe usangi elombe na kombo ya simo kibangu kyangani mokili mososo nete kijae ninayo pesa kimya na mabota maso machali kozuka yoso mamona monene nayo basepela pesa kimya na mikili miso machali kozuka yoso mamona monene nayo basepela loba mongongo nayo tata loba mongongo nayo bainga bajali kojela liloba nayo okili moja likombuluma maele mabaki masiki ilangu kyangani onigisi mokili muni okili moja likombuluma maele mabaki masiki ilangu kyangani onigisi mokili mokili ojali zambe ojali zambe ojali zambe ojali zambe ojali zambe ojali zambe Salomokili oyo ejali ayo kijani zambe Salomokili ejali ayo kijani zambe lakisa solo ekeyo ojali zambe yonde ojali mofote wakakonti evangeli fesuka tokufisayo solo yo joniza loko muto yemfelayo ojali zambe tokufisayo solo yo joniza loko muto yemfelayo ojali zambe Ojali mokili afolomiye Ojali zambe Olangi solo Ojali mokili afolomiye Ojali zambe 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 solo tango ekoki tango ojali zambe solo tango ekoki tango ojali zambe abota masoni kili moya koluka kimbia na shamba weke omongo tiwa kenya wali kuna na shamba kambe fondona solo kasha ezondinga na kembozana ojali zambe kambe fondona solo kasha ezondinga na kembozana ojali zambe solo mokili afolomiye ojali zambe solo mokili afolomiye ojali zambe ojali zambe ojali zambe ojali zambe ojali zambe ojali zambe okotea mukani nayo simo kishani zambe okotea fongani nayo simo kishani zambe yomo jali siwani kolombe bilogo jesu iloba nayo yangu yato jali kojela asieleki ojali
Merci kuna na simana équipe technique mobimba et pa yesimbami na ye moko papa Landu Afonso na ndenge boteli biso loyembo pe biso sto uti kolanda ba loyembo na biso ka inspiré za ka fondé te to landi yango biso na malamu nyonso papa libre na kanisa poto tozonga na ba mituna na biso to uti koyoka ndenge uti kolobela biso mais eloko oto na lingina zongisa yo na eloko ezali kolobama tango nyonso ke eloko ebomaki kunzulu ezalaki tribalisme na kindoki nini oyo biso bana papa Simon Kimbangu Kiangani tokoki kosala po ete likambo wana oyo tribalisme na kindoki wana ezala lisusu te po ete tokokisa bilaka ya papa Simon Kimbangu Kiangani na mosala monene oyo apesi biso ya kunzulu. Merci papa journaliste. Papa Azolo Bango très bien. Maté Batera Biso na kanisi kokoza la samedi ou bien vendredi tata passer le baka boye to sukola mitema na biso. To tika makambi ya mabe. Yambalo yo papa lobaki soki to raté oyo papa jangenda lobaki yango toko kota boloko ya 3300 ans donc bamindele bakolia biso nzala yango ezako ya tala guerre ya Ukraine awa et continue déjà nzala donc biloko wana totika yango wana papa azolo baka na biso boye to sukola mitema na biso mo pepe ezako ya donc mo pepe ezako ya c'est pas mo pepe yo elongola kabanda kwa o ba toiture kadine c'était makambo ezako ya minene yango wana soki to bebisi lisusu kunzulu na éviter to kozala ndenge nini donc tribalisme ezaki to côté ezama la même kindoki ezam e bebisi bana ngani bana kunzulu bango na bango bakoma ko sala bikobo kuna na kati ya kunzulu kindoki e côté ki makasi yango na bapanzana ki moni kunzulu tikala ka batumi bale kaka tango tukende kuna papa pasteur na papa mbama bakoka bato batikalaki tala mboka munene ndenge wana donc yango wana toyoka makambo yo papa Simon Kimbangu Kiangani aza koloba pamba te soki apesi mokongo awa sima na biso ekokoma pasi. Voilà papa journaliste. Merci papa libre tozali kokende kaka na mituna na biso ndenge tobongisi yango motuna msezali bo pamba te toyokaki papa Dialunga na Kiangani Salomon alobaki na biso il faut mongongo na ye yoka na mokili mobimba tango aye ko annoncer que ye nkolo Yesu alobaki mongongo e yoka na mokili mobimba avant to ko koloba makambo to ye kokuta wana mboka Brazzaville oyo papa avandeli na mokola lelo papa libre biso na mboka France la radio télévision Kimbangiso ebengami la Ratelki ebandaki na ndaku oya ngai to bandi yango na téléphone après to bongisi mo esika bande ko bandi ko ya ko sala ba émission na kata ndako papa Simon Kimbangu Kiangani
alobi na ngai tango sikoyo ekoki mongongo na ngai lingi kobima fo mokili mobimba bayoka yango. Papa Lambert kamata radio pe télévision wana luka esika otia studio po ete mongongo na nga okoyamba batu batandenge mosusu. Papa nandimaki yango te, namonaki lokola kaka ndeti ndoto. Toyokanaki na bandeko o tozalaki wana tosololi toke kozwa esika. Tango tozwi esika, papa alobi na ngai c'est très bien. Loba na maman Marie aya ko inaugurer esika wana. Eloko ali boso ba inaugurer na poto. Ezaki studio ya radio télévision Kimbangiste. Loba na maman Marie aya ko inaugurer esika wana po ete mongongo elingo yoka na mokili mobimba. Toye komona après inauguration 5 mois ya papa na Kinshasa. Tango bazali ko benga ba kombo ya batu na Kinshasa ba sympathisant pona ko sala avant inauguration ya musée. Ezole kanana mongongo na ezali koloba et ba sympathisant na ba sympathisante bayaki ebele. Mais lokola na kati na mokili toyebi tozali batu ndenge touti koyoka ba ndwenge ba batu na lokuta batu na soloka bayi basali na ndenge bango basala po ete mongongo eko koyoka mais to côté na po ete mongongo papa Simon Kimbangu eyokana toye na Brazzaville awa toye komona papa Simon Kimbangu kiangani avandi lisusu alobi ke il faut mongongo ne na Brazzaville eyokana. Papa esika wana okoloba na susu nini oyo papa avandeli lisusu likambo wana tomoni atelemeli likambo ya radio pe télévision na mboka Congo Brazzaville. Merci papa journaliste. Toko benda moi la place wana. Na le 28 septembre 1985 papa de Lungana a salaka accident na Kikulukuta. Donc biso ngai mama pasteur Maungu Angélique na bana na nganyoso tozalaka ba témoin. Histoire ezamwa mulai. Maintenant, dans le 28 septembre 1994, motema ebetinga na Brazzaville. Ah, kenen kamba. Ngame na kamba nini zakuna. Na zui Land Rover na kenkamba. Na koma kuna papa da lungana lobi. Ngame tina bengi yo. Il faut kota na cours biblique. A fouti ba cours biblique sili. Mokomisusu to vanda kina ye. Ezalaki un vendredi, oui, to vandi à Tuninga. Tata comme l'air nini. Ngabine papa et comme 15 heures. À côté nanda kunaye, à lati chemise moko ya carré, mais banzela ya vert. Ana pantalon ya vert. Abimi. Sikoyo to bandol landa mulai andoka nzambe. Tukumukita. Alors, to comme si papa Simon Kimbangu ngani azulaka honneur. Nzete moko zawana ezalaki wana. Et puis na petite tribune zawana. Mais na pembeni nzete moko ezalaki wana o ba benga ka mpese. Papa atema boko na sima azotalaka ndaka nzambe. Biso to vali na sima. Atali. Ah! Nani akutela nga sima sikoyo? Nani? Bisolo besika nini? Awa, nani akutela nga sima? Ah, dalungana. Mokolo na koloba mungongo na ngai, mokili ekoyeba ngai. Tokende. Tangu toke, maintenant to komina kweya ndaka nzambe poto baluka boyi. Abeti libako. Na musapia gauche to simbi. Mais poso kaka mtelongwaki. To mati. To komi kaka na mozeli sika ba voiture wana ezali abeti mbala misato boy biso mais papa awa kaka ba voiture ezali awa mais nini boy allez comme quoi tirer attention na biso to la biso mbale na biangolo Maurice ye pas surveillant ngana zalaki SPC to mati esika nzoto papa jangende ezali atie susu boy biso to compter et ça les 6 fois to bandiko kita sikoyo na se to komi esika
mausolée à papa Simoki Mbango ezali a tie sous boy en tout sali 9 fois biso oh mais papa nini kaka boy tango to komi biso to kanisa que to ngaki to kita pour to barokana sima ndako mbala moko pas avant na mabele to simba boy trop tard avant na tie boy abi ah eloko ekotinga na liso papa eloko ekotinga na liso tozalaki kotambola malembe eloko ekoti yo ndenge nini ya lobi nzambe nazoloba na yo eloko ekotinga na liso mais yo kosimbanga te atuni surveillant engeta te dio zaikatulaki mamudiswe yangolo Maurice ingeta papa tala na liso ya mobali ye tango asimbi akomi kaka nga mais simba liso ya papa fungola azokoka te ngabitala papa azokoka te abi ah meki nkotele mudiso après atuninga etata ngeze ikatula kima mudiso ngabingeta papa bubu unsimba ngatango na fungulika liso boye na moni metena eloko yango ah papa eloko na moni yango abimisi mshwar na poche apesinga longola meta to funguli liso yango boye to bando longola eloko yango là tu zolongola pa eloko yango ya mwindi ya muke tango elongo mwa makile bimi ngabe na chiki nini kaka ngabe papa mama kile bimi na liso ala bano beta liso boy est-ce que makilango e bimi mingi ngabe te papa est-ce que liso ezo sala passé ngabe te papa menga na yeba ndenge nini liso ezana nzoto na yo abi vraiment nazana mawa nakosala na banani nga mais papa mais ba jeune bazali mais ba jeune baza wapi na Brazzaville ba jeune bazali nazomona bango te nga lelo nde zali le 28 septembre papa lelo ça le 28 septembre mokolo esalaki accident donc esali 9 ans asali atelemi akoti na ndako abimi juste peu comme l'heure ya soirée 16h toke na soirée tango tokoti kuna tango azuma loba papa de alungana lobaki pendant 2 heures de temps maintenant likamuganga na kangaki yango bino bazoloba na bino botika mabe boza koyoka te mais papa ki solokele aza koya na fimbo ya bibende oyo asalaka mabe akozwa mabe oyo asalaka malamu akozwa malamu tango asilisi tobondeli tobimi tango tobimi tozongi na ndako tango tozongi alobi nanga bon kotisaka na ndako tokoti tokomi na chambre alobi bon longolanga chemise na bandi kofungula ye babuto ya chemise na longoli ngabi lelo mpe fona profite balobaka kasi ya nkolo yesu esika batiaki ye likonga natala boye donc tache ya noire awa esika batiaki likonga natala na maboko awa esalami mpenza minene nga nkolo yesu après alali nakamati dira couverture bulangeti na tie alobi na ngai lobi kaka bongo kanga na porte nakangi na porte na bimi na ke bon na mutu na ngai événement wana ezalaki mpenza vraiment événement ya makasi te toke na biso ntango toke lobi na ntongo tolamuki na zongi de garde maintenant ntango tozongi na Brazza alo tozongi na toyaki na fête 9 ans après oyo papa koyelaki tozwie na Brazza na Nkamba naye kokuta na butu wana bapelisi baminda donc bazotiasa ba ciment béton nga nake kotuna papa Sudi mbuta Sudi kambote mbote papa Nsombi ndenge nini ngabe mais bino bozotia ciment wa ndenge nini ti biso papa Simoki Mbango kiangani mutu alobi na biso totia ciment po azali na likambo akoloba ngape na zapi na témoignage awa donc papa de lungana lobaki nani akotiela ye ciment awa bo akozala na likambo ya koloba bozalaki kozwa photo nako kozwa photo wana ntango nazwi photo wana naye nango ntango naza kolakisa bango boye nzoka nde na nsima na nga papa Simoki Mbango kiangani asa akombaki na ye atelemi
tant asili siko pesa explication ya photo natala boyini papa sibiki bango na fukami papa libre nini kaka babi papa tala papa a Dieu photo na gangi papa libre bomba malamu photo yo nazana likambo ya koloba tika nano basilisa sima oyo alors maintenant likambo ngona zako zelango pe makambo mingi pe papa lobaka nga likambo est-ce asa lobi ou bien nana lobité sikoyo aye awa na Brazzaville tango na Brazzaville eloka liboso abandilaki nzete oyo tokataka na kunzulu ba musicien oyo ezalaka na nyoka après atuni est-ce que ba nyoka ngo abotaki bana ou bien abotaka te papa botaki est-ce que bana wana bakufa o bazali ba mususu ba bazali nakati na bino ngata papa nzoka nde nzete eza kuna eza na bana nyoka yango nakati ya centre papa alamuka bona tongo ya lendi wana bobuka eloko oyo babuki bokata camion oyo bakati tango bakati camion wana pour te tamblaka nango te bakataki yango wapi na kunzulu bien awa na awa na centre d'accueil parce que oyo bozoloba ke bakataki nzete bimisaki nyoka ezaki na kunzulu wana ezaki na kunzulu donc aboti bana nzete nyoka na ebotaki bana maintenant na plateau de 15 ans sikoyo bana ngo baye ko vanda na plateau de 15 ans na nzete mais yoka lisolo te continue kasi maintenant tozalaki na camion moko tozalaki nango 360 L4 ezalaki Nissan ya vert ekufa kala orgende niso wana bandoki batamla wana butu ezalaki na plateau de 15 ans kuna mais kufa bapinete lokote alors papa lobi bokata ngo babibele wana bobimisa ngo nyusi na libanda tango bakati yango nkolo Nissan aleli akena cabinet kuna na sima kuna e baba toilette zali awi junyami paroli tala neni mukolo Nissan ya linga ke vanda kana ngo après papa lobi bokata nzeta mangolo wana zalaki wana nzeta mangolo pe bakati nini nzeta pe bakati donc batu ko lelani bakomi kanda papa lobi ale bocha sima bolongola ndako ba protocole wana bolongola ndako tozalaki na muninga na biso moko pe asonam papa wa Nzambi yazalaki na ndako oyo mwasini azalaki kolamba biloko mais mokonzi ya lupango alobi balongola alongoli ndako wana mais na liboso ndako wana nzete yango ezalaka wana meme ngabe na kovanda place wana donc nzete yango bapesaki kombo département donc soko ye wana bakabu nyonso tu ya lingomba okoyokela yango wana antoko koyoka yango département wana ni département région quoi disons bina na kisasa bobengaka province voilà wana ni province maintenant na sekuna banzeta mangolo ezalaki kuna wana ezalaki collège parallèle kuna ba vivi de ebimaka kuna soko oke kuna okoyoka te yo bazolongola yo bakutia intel bazolongola intel mutu te mutalobili ngai puisque ngape soki nakena vandi mpona yokaka sans information ça peut communiquer ko bimake mais ngape kombo bimake kuna bazolongola kati mpona yebaka ndenge nini oyebile ko ka wana visa na saba nzete wana na saba nzete ba mangolo wana maintenant papa alobi ale bokata na nzete wana bakati nzete mangolo babuki sino ezalaki na likolo wana bandoki bavandaka wana sikasikoyo ebukani alors sikoyo papa ake étoile moko basalaki pour que papa amataka wana bazwaka honneur nzoka nde na se étoile wana bandoki bakende kobomba mbongo 5000 donc ntango bapanzi yango 5000 ebimi sikasikoyo papa alobi bokata banzete wana bakati banzete ya mangolo depuis na botama mbala liboso na mona na nzete ya mangolo na katikati ebende fer à béton papa mutu te mta alobi nanga menga mwana abwakaka nzete boye kane majeur bango to bakataki yango eza na ye meme na telefone nga na lobi me koma sa abi bon papa libre omoni nzete wana etikali nzete wana tokokata lobi bakata nzete wana bana banyoka babimi e babomi bango
Maintenant, c'était beaucoup de Tchikalaki. Et c'est là qui côté, il y a Sekuna. Ah, mais c'était on a ce que vous avez fait l'attention. Et que vous avez fait la Kamiangana. Malamu, Boluga Basinga, Lobi Bongoba Kangango, Singa, tu pars. Lobi Tango Baye, sans Singa. Bakadi Nzete, Kouy, a un pango. Et Bimisi, nous, ce que tu commis un plateau, bon, tu dois photo, on a remonté. Nous, non, c'est la carte qu'on a tué. Mais quand on a dit, la carte Nzete. Donc, le papa Lobi, papa Ndongala, paix à son âme, à Salaki, Nanyoyo, Manda Kumoko, pour papa Yambila Rabato. Ben, on y est. Combo Kimi. Payote, voilà. À Salaki Payote, on a dit Togo. Papa Ndongala, à Tchikibiso, Nzambe a bengi. Tant que tu as biso na sima, moi no azako salakuna, balobina ya lelo zamuko la fête. Comme matakuna te a yokite, tango mati a kribité, a koya beti mtu na sima po a kufi. Et yé bazalaki n'a pas problème. Mais tango kufi famille na yeba yema pe. Toke to bongisi makambwana na tata na ye azalaka mokonzi ya lingomba na batangu wana. Donc toke kuna to bongisi ba yokeli biso et makambo lekaki na kitoko. Maintenant papa Simoki Mbangu ngani molimo santo Nzambe ba pesa ke loko ya kalate ba pesa ke loko ya mabete ndako wana komaki ya makila bakeko zwaka ka bulldozer ba buki nyonso na bibende tout dehors tout bloco nyonso tout bon place moko susu ezalaki kuna ngaka mna yeba kiango tozaki na muninga na biso moko ya musicien. Donc tant que ndiki voyage mo sape kata na kiye aye ko kundilango na plateau de 15 ans. Oh na tango au but et ye etimoli mabele wana a tomboli ngwale a boire ye pa kenepe na 26. Au moins makambo baza on ba vandawa po bazoli futi. Donc à timola soko to comme na plateau na relaxo place yango. Donc place yango même na mur à logola même partie à mur wana. Donc Nzambe ba pesa ke logo ya mapete. Sikoyo papa alinga loba mungongo na ye atuninga papa libre pesa témoignage ni témoignage o na pesa ki pona sima pona mungongo na ye azalaka te mais ayebila ndenge nini sikasikoyo ye abimisi radio wana mutabanda kyango ezali papa Mbo Richard tango monaka ngai na bandaki ko sala makambo yako kusala ba interview ba nani tututu yele kola zaki na mbongo asombi biloko ezalaki d'abord personnel asombi yango personnel ezalaki na ndaku na ye penza ndenge ngana sala amoni kaka ndenge wana donc radio Monique ça ne va pas affilié yango na Rateliki et comme sikoyo Rateliki balobi bon lokola eza Rateliki yaka nango na plateau de 15 ans yangwana ayaki nango na plateau de 15 ans lelo est comme vrai Rateliki ya réel. Alors yangwana papa azako ko fanse misala mbang nanyoyo radio nyonso to se zwami et tikali kaka ndako isila ba poser et puis eloko tikali ya mwa makasi ni antenne nango wana papa atuni biso abi batatela ba mama mungongo na ngai soki Rateliki lobi yoza ovani na ndako ofungoli okoyoka te papa na kuyoka ozana kata chambre ofungoli okoyoka te papa na so donc papa zoko laksa biso azan Nzambe donc mungongo na ye eko kote la biso ti na ba chambre ti partout mais biso tozo comprendre te. Donc soki ngai tango na meki kotala na mutu na ngai na moni que le 16 août ezali mokolo yo papa de Lungana atika kibiso eko sala 21 ans 1921 alors chiffre wana ngaka mna lobby na mayela ngai bo mutu. Donc papa de Simoki Mbangu ngani akangi yango po abimisa mungongo na ye
et yokana na mokili mopimba parce que ce qui a lobby là na Brazzaville rateliki ya Kinshasa azui rateliki ya Pointe-Noire azui rateliki ya Pointe azui et panzani na mokili mopimba amon donc ngwana ngana monike malamu biso to ça to changer mitema na biso to tika makambo ya buzoba oyo toza kosala ya kokala mosala ya kobebisa pamba te nzambe akweyaka te nzambe alongaka kaka voilà papa journaliste esengo kati na mitema mpona koyoka batémoignage ya boye mpe makambo ya boye bandeko bana papa Simon Kimbangu toza susu na molai mingi te mpo tokokenda kati na émission na biso toza kokenda na suka nde nakopesa vraiment merci et félicitations na papa Mbo Richard oyo akamataki babiloko na ye apesaki et puis tina lelo ezali esengo mingi exemple wana tosalaka yango ndenge ngai moko nazalaki na kati na radio télévision kimbangiste papa posa na ye alaki ke kotia moto mosusu ngai nakendeki mpe ndenge lelo oyo nabimaki ata na eloko moko te ezala oyo nasombaki ezala oyo nakenda kokuta kuna po ete yali mosala papa Simon Kimbangu donc nyonso etikala na bima ata na eloko te ndenge papa Mbo asali ezali nyonso eza na plateau mais nde papa nde eloko esalaka biso bato bandwenge bato na songi na bato ya famille na bato na soloka okoyoka o papa Richard akendaki na eloko boye papa Lambert akendaki na or tobimi papa Richard Mbo abimi akei po asalaki yango mpona papa Simon Kimbangu ndenge moko papa Lambert makomi mona France tango papa Simon Kimbangu abongisaki ke na kwa kopema pamba te kopema ezali nango normal musala il faut etambola mais badwenge bata songi oyoka tam o papa Lambert akendaki na moi orke to tiki na bimaki eza nanga esengo ya kosala papa Simon Kimbangu yango monike lelo oyo na esengo wana tozali na kati na Brazzaville papa na kanza na ebite soki likamso merci papa journaliste papa Lambert vraiment na sepeli omoni lelo yo soki opesi eloko na Lingomba tokoki kozwa exemple ya papa Mayunga azalaki le premier départemental apesi lupango apesi ndako nzambe mais alobaki so te ke bozo kisanga biloko wana jamais apesa ngo donti lelo kutu mosi nanga uchiki passer kuna mokonzi ya paroisse yango wana papa ngai pe nazalaki proposition oyo papa Nsomi atiki ba document ebele papa Nsomi atiki ba photo ebele ngai nasengaki pour que na tikango ndenge papa Simon Kimbangu kyanga na lobaki na Kinshasa bibubu il faut biloko wana ezala na Kinshasa bibubu batu bakendeke kuna histoire ezalela kuna et donc ni wana eza kusalaka nga mutima pasi naza kusengaka bopesa nga mwa espace kuna nakitisa biloko wana ba livre ba photo ba cassette naza par exemple na ba cassette ya 2002 oyo papa azalaki na oyo na mboka président Sassou papa ateli banga ya liboso na ba photo ezali biloko nyuso wana ezali mais nakoko bomba ngona ndako te na ndako ba mpuku pe bazotambulaka ba mpese bazotambulaka alors biloko wana tele ko beba nalakisaki bino photo oyo mama Mwilu ayelaka na Congo Brazzaville bato bataki elika te me mama Mwilu azalaki mutu ya boloko même mutu ya boloko abimi aye na Brazza ndenge nini tomoni photo basa banzambe papa Diangenda azalaki prisonnier libre moni ayaki pe na Congo Brazzaville même mutu ya boloko donc basa banani banzambe c'est la Sainte Trinité yangwana basa ko lobaka le plus haut secret du monde c'est la Sainte Trinité que le monde ne pourra jamais comprendre donc le cambo ya mulimo musanto pour yebango il faut ça la inspirer ce que ça inspiré jamais à table le million d'ennemis et que simbate batata na ba mama tozo ko monaka papa Simon Kimbangu kyangani lokola za nzambe yango na zolo bana biso yo opesa eloko na tata nzambe maintenant eloko wana oza susu ko zongelango oza susu ko tyango mutema oza susu ko pesa ba commandement mais wana osali zéro osali lokote omoni puisque eloko na yo mtozo commandango
alors que au pese kango na papa Simon Kimbangu tala nano to pese exemple biso to ndeko ko zo mikanda ya kunzulu biso to ndeko zo ngo to sali nyonso to esili to ye mais mikanda ya kunzulu wana ya permis d'occuper to chaka ngo na kombo ya papa Simon Kimbangu Kiangani iyo kutalo bage oh ndenge bo chebo kasi ya ezali mukanda na yo ezali lupango na yo ezali bloko nyonso biso to zali kaka basali ozwi ide ya malamu opesi eloko epai ya nzambe kozala susu na nani ya a moins que soki eloko wana baza kobebisa yango okamati obombi soki ntango ekoki ozongisi babomba neti na koloba bazarchive ndenge basakani na bazarchive vraiment esali mpasi na mawa donc yango wana soki opesi eloko epai ya tata nzambe kotia lisusu motema te tika nzambe agere po ete na mokolo ya suka ozwa lifuti ya malamu to voilà papa journaliste oyo nazalaki mpona bakisa. Merci papa libre na kanisa tokomi na suka émission na biso na likambo uti koloba topesi yo merci na archive bopesi na papa Simon Kimbangu Kiangani kasi toyebi kene besika nyonso badwenge batuna lokuta oyo papa Simon Kimbangu Kiangani atali kolobela tango nyonso balingi koloba lokuta bakanisa likambo na butu babimisi yango na moi orke likambo wana elindengo na te kasi yo mwana papa Simon Kimbangu zala na mayele na yo soki baye kolobela yo likambo atala likambo zala na mayele nanu ya yo na bo sosoli kokende ko raconter ngoto pate oyebite est-ce que za bongo obeza bongo te ozali komi kota nyoka o bakangaki na kunzulu soki yo koti na kati na lokuta wana yo bandi ko raconter lokuta baya ko kanga yo mokolo mususu zala oye ko bima na plateau de 15 ans obimi nyoka mususu donc yango wana batu na duenge wana papa mais likambo na sala vraiment moto si ça moi attends une minute quand le version comme badwenge. Merci papa journaliste. Papa Simon Kimbangu Kiangani mokolo musu na kamba atuni biso nandoki na mutalukuta nana bomaka mingi bambiso alobe ndoki ya lobite mutalukuta pamba te mutalukuta donc 100 personnes bakoko bomba bango na mbala moko. Maintenant tant boya ko vérifier les abongote ndoki akolia kaka mbala moko na mvula moko akolia mutu moko tumba tumibale mais bilo misala wana nyoso mibale eza bien te to tika yango moto soka sali ndenge papa lobaki mutu na mutu azana lembo na ye omoni yo soki nzambe apesa ko lembo na te sala makasi o bondela pour que apesa yo ata lembo ya koteya ata elembo ya kokombaka lupango ya tata nzambe ata elembo ya kotimulaka mabulu ata bakunda basalite oyo bakombi na lupango ya tata nzambe parce que mutu na mutu aza na elembo na ye yo koluka elembo ya papa Lambert okozwa yango te yo koluka elembo ya papa Libre okozwa yango te oyebi te awutaki wapi ayelaki ndenge nini yango wana batata na bamama na zongeli lisusu soki eloko wana okaniselaki yango tata nzambe tika na tata nzambe soki te tokozala lokola Anania na Safira tokokufa yango wana nazala bubangi bozongi ya papa Simon Kimbangu Kiangani na Kinshasa na Nkamba tokotikala ndenge nini mutu na mutu na mayele na ye. Voilà papa journaliste. Merci papa Libre, merci bandeko bolandi biso na kati na émission masolo ndenge bosengaki yango bobengaki mingi émission masolo ezali moko kati na unité de production na kati ya radio télévision Kimbangiste. Tozali toujours wana pona ko servir bino. Tozali toujours wana pona ko pesa bino esengo. Tozali toujours wana ba posa na bino ndenge tozali yango monaki ke toyaki na mboka Brazzaville na tina mususu te poete tokutana na papa Libre tolobela likambo papa Simon Kimbangu Kiangani na voyage na ye oyo asali na kanisa pona mokola lelo tokokene su musika to sukisi wana nde tokopesa merci na bino bato oyo bolandi biso na mokola lelo pe na kopesa merci na équipe technique nyonso oyo et travailler na biso émission oyo pe na kopesa merci na yemoko cordon ya Ratelki radio télévision Kimbangiste papa Christian Konzo
na ndenge opportunité pesi biso po ete to ko tourner émission oyo. Pe merci na papa Landu na réalisation na ye moko avantsaki masolo. Pe mama Fifi Ndongala oyo tango nyonso malgré maladie mais papa Simo Kimbangu kiangani alakisi bonzambele na kati na nzota mama na biso nde tokopesaka merci pe ali fier mingi ya kolobela likamwa pa mate papa Simo Kimbangu kiangani azali nzambe soki ezalaki yete mbelelo toyebite mama na biso ngako zala wapi kasi lelo to lié sengo to ko retrouver mama na biso kati na biso na pasi oyo yazalaki nango papa libre na kanisa to sukisi pe to ko pesa merci na famille Goma nyonso pe to ko bosana te mama Rose Lukisimba Rose ndengelo mama Adeline mama Rose Lukisimba Rose mama présidente générale ya AFKI to pesi yo merci pambate yo pe ozali ko participer na katina émission masolo pe to ko pesa ba présidente ya AFKI et sikano sobozali et surtout na Europe na Afrique partout maman présidente nyonso to pesi bino merci pa maman nyonso pe bandeko nyonso to ko tanga ba kombote kasi oyo to yebi ke mama Sele Kinanga to ko bosa donc papa fidèle na Koreki Saint-Ouen mama Colette bandeko oyo yali kozali pe kosalisa poete na kosalisa bandeko na yo na kubitinda mbongo awa na mboka Kinshasa tozo kokutana mama Colette to tikate to continuer toujours yango poete to matisa eloko na so papa to sukisi tamso kokopesa mbote na bandeko yo yebi pour to sukisi to kanga vraiment émission na biso. Merci papa journaliste. Prochainement to kosala miracle papa Simo Kimbangu kangani asali nango yo papa de Ginda lobaki que tata tango koya nzoto na yo akozongisa ngo lokola jeune de 20 ans nazana 76 ans talandenge nazali alors na pesi mbote na molonga ni nanga mama pasteur maungulu nkeba angélique bana nangai bango nyoso baba dila ba petit fils na poto kuna plata bino nyoso tu mbote na bino papa badila oya zana poto mama badila Flavie bino nyonso tu mbote na bino tikaite tata nzambe azala na bino bozwaka biloko botindaka awa papa lobaki boye boya kotonga bandako awa pamba te etikali muke bozonga bye vraiment mbote mingi pona ba archive nyonso za poto moni ba photo papa di angenda na kunzulu pona ba archive nyonso batamite malamu o bakoki ko benga yo po ete bakwa kokanisa bopesa na makanisi ndenge nini kokosala po ete obongisela biso babiloko yo nyonso okokopesa numéro ya telefone bakoko kobenga yo merci obongisela eloko wana batu ya motema malamu oyo bakoki kobenga ngai 00242 06 681 04 00 ya mibale 05 063 063 37 39. Nasi na komi ba livre belé, que ça soit ya papa Simo Kimbangu Kiangani, que ça soit Ngomba Ndenge Koti na Congo Brazza, que ça soit Sikasiko Nzambe apesa nga inspiration na ko koma livre moko ya munene o na bengango 3e et dernier testament. Donc mutazala ko salisa ngai papa Nkodia à chaque naye vraiment Nzambe asimba ye. Donc livre na e bandi na papa na mama Kimpavita kino makambo nyonso tu ya ba papa bango nyonso tu basali eza na kati eza 1000 et quelques pages bele même na ya papa Simo Kimbangu Kiangani eza na kati ya mwana na zako senga boy bakoko salisa ngai pour que bas archives wana papa asengaki na tindaka na nkamba mais biso pe photo tira la rapé na copie pamba te kuna na musée mutuni mututa kokota biso na kitasa bibubo koya otali le tango comme na nkambe kokita a au moni yango. Donc voilà encore une fois nazoko zela la bonne volonté oyo bakoko salanga likambo wana. Merci mingi. Merci papa libre pe merci na bande ko bolandi biso, merci na papa Alfonso Landu, pe merci na maman Fifi Ndongala, merci na maman Adeline, pe équipe technique Mobimba et puis merci na DG Christian Konzo na ndenge mosala oyo esalami. Na sengi na biso na bino
totikala obele fidèle na kolanda émission na bino émission masolo maman Béatrice pe ndengo lobaki émission na yo yango yo bo tosengi na bino kaka botikala kolanda biso malamu pona wana tosukisi émission na sona mokola lelo nde tokutani na mbala ya sima botikala malamu. Salut la communauté congolaise. Ezangai wabino le PDG Jira Siala. Na ye pona ko annoncer bino na bande ko nion surtout. Ba client na biso nion surtout ya Ajmes ko ba pesa ki biso confiance. Ko tia biloko na bango na kati agence na biso. Na lingaki ko informer bino ke conteneur na bino bar 50 et komaki déjà na Kinshasa. Pe to livrer déjà batu ya matali biloko na bango. A minute otozoloba ici lundi biloko ya batu nyonso tu ya kin e kozala déjà na kin poto servir bande ko nyonso tu ba client na biso nyonso tu ba pesa ki biso confiance na Kinshasa. Donc yo muto tsaki biloko na yo na kati agence na biso ko hésiter te benga biso na numéro ya États-Unis to ko benga biso na numéro ya Congo. Numéro ya États-Unis 309 221 88 10. Soko bengi ngai na ko répondre mbala moko. Donc soko polingi obenga na numéro ya Congo eza affiché déjà wana okoki ko benga déjà bato benga na numéro ya Congo, benga na numéro ya Congo ba ko répondre yo facilement. Na ngai na pesa bino nyonso merci na bandeko na biso nyonso o ba pesa ki biso confiance. Bandeko nyonso to ba soutenir biso pour continuer toujours à soutenir biso na mabondeli physiquement et spirituellement. Donc botika bisote agence faisait bino bo pesa yango chance et ya lisusu na plein ndenge bozolingela ezalela. Nazo rassurer bino que lundi batu nyonso tu ya kin bakozala déjà satisfait. O nazalaki nango besoin ya ko pesa bino comme message ya conteneur na bino yango wana. Merci, que Dieu vous bénisse.